Chers compatriotes, chers amis, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. Cette semaine, j'ai reçu énormément de commentaires, énormément aussi de questions sur l'actualité de notre pays. C'est la raison pour laquelle je vais m'adresser particulièrement à nos compatriotes qui sont au pays, qui sont vraiment dans le feu de cette actualité qui nous préoccupe aujourd'hui. Alors, Bande Konangai, ya lelo nazopesa bino liboso losako pe nayambi penza accompagnement na bino na ndenge tokutanaka poso nyonso na séquence oyo ya mama Justine vous parle. Poso oyo tomoni penza banungunungu ebele et puis insécurité ezaka kocontinue bamanipulation pe bebo et puis toza komona lisusu ke président ya Uganda Yoweri Museveni abimi pona koloba ke non Félix Tshilombo Tshisekedi akotisa ba M23 na kati ya ba institution na biso. Mais wana ezali vraiment likambo moko tokoki vraiment kotelemela yango. Tokoki pe kondima yango te. Ndenge nini ba manipulation continue, ndenge nini penza tokamata likambo wana si ce n'est que koloba ke entre ye Museveni na Kagame mais baza kosala jeu ya ping pong. Alors nayebi te lere ye aza kopesa injonction wana na Félix Tshilombo soki ndeko na biso aza ko se rendre compte que ridicule wana et ko risquer emeba vraiment liwa ya ba congolais nyonso puisque koya kokotisa M23 pourquoi lelo nakanisaki ke na 2013 2014 tosi tolongaka bango donc lelo yo toya kokotisa ba terroriste wana mais boyebi te bandeko nanga ke kokotisa ba terroriste wana na kati ya ba institution na biso mais ekoya koyambana na ba infiltré oyo Kagame na Museveni basi ba kotisi pensa na bamboka oyo ya diaspora place biso nyonso tozali na minute oyo. Oui, ba institution nyonso to na poto bazali infiltré. Alors bazali infiltré pour baboma ba congolais parce que bazaka kana plan na bango wana pona ko dépeupler mboka na biso ya ba congolais et puis baya ko repeupler ngo na ba nilotique. Donc en fait biso tozali lelo victime lokola ba indien bazalaka victime na Amerika ndenge bino moko boyebi histoire. Alors ezali likambo moko biso tokondima te. Ignorance wana esuka parce que kondima ke base ya susu kolobela biso makamba M23 en tous les cas wana tokowe kondima yango te. Ezali perte ya souveraineté, ezali signe que tozali susu indépendante, ezali pe signe que finalement biso tozana biso ko compter lisusu te. Alors bamboka oyo ya poto ba occidentaux bazali ko soutenir Rwanda na Uganda bandeko na ngai il faut pe totelemela bango parce que awa pe na bamboka ngo ba élection ezako ya. Alors ba élection wana ezala penza carte blanche te tokoki te kopesa kaka bango ba voix pona ba compatriotes na biso oyo bakoma ba belge to ba français to ba allemand to pesa bango kaka ba voix ndenge wana non sans contrepartie. Il faut totelemela bango to exiger pe que en échange il faut que vraiment batika soutien na bango na Rwanda na Uganda. Nalingi sikoyo pe na comprendre que insécurité wana oyo eza koutela biso na est ntango mosusu yango moto eye komema sikoyo changement na ba institution na biso ya sécurité notamment na ANR agence ya renseignement esika baye kotia sikoyo moto ya mapinga soki na yoki bien colonel Lusadiso. Alors ye aza mapinga ou bien tozokende na confrontation parce que makambo oyo ya kokotisa lisusu ba terroriste na kati ya institution na biso ekosimba te, ce que je souhaite, ou bien ezali peut-être statut ko nayebi te rôle nini parce que na armée na biso tobosana te ba Rwandais bazali kokamba armée nationale ya biso. Alors tokotala na mikoleko ya nde tokopesa appréciation na biso na présence ya mapinga na kati ya agence na biso ya renseignement. Mais toyebi pe ke institution wana etalaka pe makambo mosusu ya contre-espionnage et puis ya kotala pe makambo mosusu na mboka ya bapaya mpona kobatela mabele na biso. Alors bandeko na ngai il faut totelemela mabele na biso, il faut to défendre yango biso moko. Tosi toyoki Charles Nana asi alobi akomi, Nathalie Yamba alobi. Ba professeur Franklin Nyamsi ya France bango pe balobeli biso mwa mingi be bandeko na ngai tozela te bango baya kosala mosala na place na biso
biso moko fe tozwa engagement tolingi nini penza na mboka na biso. Est-ce que tozali prêt ya kosala pe ba sacrifice po tomema mboka na biso liboso? Parce que naza komona pe na diaspora mwa batribalisme pe eza kosalama ntango mosusu toza kopesa basolution me komona kaka bamosusu babifurke bake nzela mosusu parce que lobi alingi akende kodefendre ndeko na ye na baélection. Me bandeko nanga tokokende na élection na mboka mobulu boye, tokokende na baélection na makambo ya boye. Nalingi na rappele bino awa na histoire na biso. Professeur Mabika Kalanda akomaka kala buku moko kombo na yango la remise en question. Melingi koloba nini? La remise en question ya néocolonialisme. La remise en question ya esclavage. Ya la remise en question ya dépendance. La remise en question ya tentative ya ko déposséder biso ya souveraineté na biso. Alors bandeko na ngai bamate ya wana nyonso tu tokoki kobosa nango te, tokoki pe kobwaka yango te. Il faut absolument biso nyonso totelema tozwa penza décision que il faut to libérer mboka na biso. Tokoki te kozela bapaya bakosala bakoya pe kosala yango te parce que bazali complice na mabe oyo nyonso tu ezosalama na mboka na biso. Alors ngai sikoyo nalingi vraiment na insister lisusu tokoki kokende élection kaka na ngulu boye te bandeko na ngai. Est-ce que biso lelo tokosala remise en question te? Il faut tosala yango, il faut pe totelemela yango. Alors nayokaka mingi o na 1960 mais non tozalaki na bakambi oyo batangaki université te, mais tozala quand même reconnaissant. Mais bango moto bazolaki biso indépendance parce que bayebaki nini balingi mpona mabele na bango, bayebaki ndenge nini bakoko telemela monguna, ndenge nini bakoko telemela mindele. Mais lelo yo 60 ans après tozala ba intellectuel ebele baza pe kokamba ba université kilikili, mais sikoyo ba intellectuel na biso nini baza kosala na mboka? Mais toza komona bango toujours na complicité mpona kolakisa mayele ya koyiba, mayele ya kobebisa, ya kocontourner ba loi. Alors na yango bandeko nanga tosala remise en question fondamentale et puis tozwa pe prise de conscience que mabele na biso moko kaka moto koko défendre yango. L'essentiel ya maloba na ngai yango wana mpona lelo. Nakanisi soki bolingi tokomonana na poso ekoya. Botikala malamu. Nzambe abatela bino.